Babi na ota na nga binote na soena mutute me na ota la binote. Na ota binote babi poto na poto. Poto na poto www.potonapoto.com. Ça dit que bilengela na ka babi biso na bango bokesene zali ezali ko bokesene zali ezali ya bokesene makas poto na poto www.potonapoto.com. Olingos information, olingos information culture, il y a balle, il y a politique, il y a betanoka www.potonapoto.com. Na tuni teto bomana, webi pebino pe potonapoto boalo yenge mekas. Tadi na personne no ba mbote bele na loba mingi te pema na moi sa zemi. Pema na auto sala avortement précoce. www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tu continues à na poto avec la mine d'ombre, babi moto et pila, moto et pila na poto, kembo, alege moyo lele, kembo yo mama. Alege mboyo lele, tobine la gangolo na hosana, kembo alege mboyo lele, poto na hosana, kembo alege mboyo lele. Bonjour internautes, fidèles internautes, merci encore une fois de plus de me retrouver partout dans le monde parce que nous sommes bel et bien sur www.potonapoto.com, le site informatif, ensemble avec Prince Bakali, l'espoir de la presse. Nous sommes bel et bien dans la commune de Barumbu, la commune prestigieuse. Nous sommes au centre-ville, nous sommes au salon. Vous allez découvrir toutes les réalités concernant ces salons. C'est du nouveau dans la commune de Barumbu et on va en parler, les responsables de ces salons vont en parler. Il va aussi vous expliquer réalité pour que salon oyoyo et lelo inauguration parce que c'est le jour de l'inauguration de ce salon de coiffure. C'est un salon mix. Alors sans plus tarder, je remercie la personne qui a fait en sorte qu'il soit dynamique et toujours présent. Là, je vois la mine de Vomosakoli. Merci beaucoup pour le déplacement parce que vous allez toujours voir pour nous contrôler ma cambou et tamoula en bonne et due forme. Alors, sans plus tarder, comme c'est l'ouverture de ces salons de coiffure mix, je ne vais pas beaucoup parler. Je vais faire parler le responsable de ces salons, gérant. C'est lui qui est ici ensemble avec nous. Il va en parler tout au long de ce grand entretien, de ce couvrage de l'événement, parce que nous sommes bel et bien sur www.potonapoto.com, le site informatif, ensemble avec Prince Bakali, l'espoir de la presse. Sans plus tarder, Ndega Bozomona a derrière nous, nous avons un salon du nouveau à Barumbu, salon de coiffure joli mix. Donc, merci beaucoup et suivez d'abord l'entretien avec les responsables, les patrons, les gérants de ces salons. Suivez ceci. Alors, comme je vous avais promis, il est bel et bien là, à côté de moi. Lui, il s'appelle Minouras d'Or, le doyen des salons Franck, le maire de Bruxelles, mais ici à Kinshasa. C'est un doyen que vous allez en découvrir. Toutes ses paroles, tous ses propos à travers tout au long de ce grand entretien ensemble avec lui, parce que nous sommes bel et bien au salon Joli Kembele. Salon Joli Kembele, c'est un salon mix du nouveau à Barumbu. Nous sommes bel et bien dans la commune de Barumbu, une commune prestigieuse au centre-ville. Alors sans plus tarder, je lui donne la parole déjà. Il va nous expliquer comment les réalités, Nengeninipe salon au Lelo, inauguration en Lelo, à vous expliquer la réalité parce que c'est du nouveau à Barumbu et ça l'a quitté. Et ça toujours la principale, la avenue Kabamare, tout juste à côté de la station, à côté de la commune mère de Barumbu. Bonjour monsieur Mine. Oui, bonjour. Alors, partout dans le monde, aux responsables gérants, ils ont engagé au sali qui non inauguration à salon et à jour lelo. Impression les années partout dans le monde par rapport à inauguration à salon. Oui, impression est que tous les téléspectateurs balanda émission oyo ne sont pas aux occasions il y a sur internet. Donc que na Barumbu salon moko il y a classe, il y a VIP et zalate pour ezaka moko na bakata commune na Barumbu. Alors nde nazui initiative na sepeli ke ezala awa lelo eza inauguration nango salon ezali kombo nango ezali Joli Kembele SMEC. Alors c'est moi qui ai
le gérant, les responsables, j'engage tout ce qui se passe ici, et donc c'est moi. Et comme vous Jolie Kembele les a locaux la entreprise parce que et à mon raté, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de créativité, ma cambébélé tout ça là vraiment na partenaire nangawana. C'est ça. Merci beaucoup. Alors nous avons présenté na annonce émission nangai, mais c'est Minou au travaillant à Salon Franck, doyen à Salon Franck, lelo oyo na mono na salon Jolie di Kembele. Kembele, j'allais dire. C'est un salon mix et puis influent aussi de la commune de Barumbu. On a mon propriété. Vous avez des ans à 4 image à Makamboango parce que vous avez doyen à Salon Franck. Idéologie à Salon Franck na mon yango pe awa. Ils ont triché ou bosa na idéologie mo boye nango ya sika o ezalate maintenant bo nga faire découvrir la population à Barumbu ainsi que la population quinoise par. Bon, idéologie à Salon Franck est triché parce que Salon Franck idéologie nango ezande biso ba quinois. Au moni soko otali ata otali bato ebele o ba voyageaka ba koyebisa yo ke ba Salon Franck ya kini ekokana te na poto. Donc oyo ezalaka na kini awa ezande biso ba quinois nde tosali yango ezala ndenge ezali. Alors l'air nga pe na ye omoni eza makambo ya vie, eza makambo ya carrière, eza makambo mbongo mutu nyonso alingaka ifa se retrouver. Ozomona. Donc omoni air moko nga nazosala musala na nga na sérieux, naza na posa pe na se retrouver, na sombata mabele parce que j'ai aussi des enfants, j'ai aussi la famille. Moni mbongo soki eza mokie par rapport à musala na kosala na olingate na si sa carrière nanga et puis mukongo nanga ekufa pamba bongo sanke natika na nini. Donc design yo moni wa ezaka lokwa bana tata moko mama moko bazaka na mwa makamoko ya okokana ata baza ba différent na elongi na ba manzaka mais ezaka na ba eloko moko boye bandolakisa bango ke baza pena famille moko ozomona. Donc na triché Salon Franck te mais déjà Nazara déjà muta propre. Tout le monde doit yebi depuis kala Nazara muta propre et en moni propriété zaliawa. Moi différence spéciale par rapport na ici kanazalaka. Mais cela la niba propos na yo ensemble avec Batonios ko la biso parce que baya Willy Moucheni peut la biso. D'ailleurs, je vous invite déjà mais c'est Willy Moucheni l'éternel code mondial salon yango di nouveau à Barumbu. Et ça place au beau sanate. So komika na Kabambari Kasai komina Barumbu ou soit totunika maison communale ya Barumbu. Mbala moko ba la place salon ezali salon Jolie Kembele et au mona monsieur Milou ake zalango très très chaleureux. Alors monsieur Milou ndenge na okologi na propos na yo par rapport ndo salon na Salon Franck au travail en vain si on peut utiliser les termes qui convient. Ce qui au long kuna eza par rapport ya ndenge peut-être bosolo la rapport na mbongo au monde qui engagement ba tenir sous na engagement na bango tende au longwe lelo oyo osana kati ya salon Jolie Kembele responsable gérant et puis la personne qui engage osana une lourde responsabilité puis charge aux assumer déjà na département la bino ba quoi faire et puis ba patron ba gérant ya ba entreprise aux assurer que au mona ki kuna na Salon Franck na salon Jolie et aux alaté ou soit mécanisme nini ozui pour que au mona kuna ezalate en bref. Oui, ça peut être trop parce que mon souci nanga depuis qu'à les alak quoi faire il faut vivre na musala nae. Quoi faire à cause à la mendiante à cause à mutaba matolote. Tu comprends? Parce que mon air moro ngana koma ko beba fort. Tellement zo mbongo muke okomi ko créer ba makambo lokota po beta ba prêtre ba ministre ba tolo parce que oyo zo gagner eza ndenge kokani na musala ozo sala. Après quoi flabango? Après quoi? Donc c'est ba yeba kati souki après yango créer moi lisolo. Créer moi lisolo ka pose donc to to koma le roi zo vivre le roi ba musicien yango te. Ozo comprendre? Yango te. Donc quoi faire il faut vivre na musala na yazo sala akati souki na e bien. Mbongo bazo futa azui pe pourcentage na ya bien. Na so bomba ngote bana kini a ezali 40%.
ponga na lingaka moto à souffrir te parce que bakuna ezala ba 12%. Donc 12%. Ouais. Ya musala nozo sala. Ozo sala musala. Ah on memi bango tina 40%. On a memi bango na 40%. Donc na ko changer te, na ko baluka te, eza ya lokota te. Ba massa ba o ba vivana nga ba yebi que naza moto ba fair play. Na moto ba fair play et puis na yebi pena ko administrer, na yebi vraiment ko vivre na bateau. Quoi faire, soit c'est musala na fois se retrouver, soit c'est son bakara. Vous comprenez? C'est ça. Alors, quoi faire, faut se retrouver dans Moussala Naï parce que c'est un art. Artiste, tous les artistes, c'est artiste coiffeur. Vraiment, on est passé à la biso kitoko. Nega bomo na ba coiffure ya bongo. Nega pe bomo na Messe Milou, les patrons, les responsables de ces salons. Aza chic, donc eza art mobimba. Kokata suki eza art. Eza rotia mayele na yo, eza œuvre de l'esprit. Okati mutu suki abimi pe kitoko, eza art. Alors, Messe Milou. Toyebi déjà entreprise pour nous à l'influent net na ndenge ya bakine puis na commune prestigieuse ko bimis ko sala salon ko fongol sa salon et soit ampleur batu pe ba koma oya lisolo pe beta mamakasi bien que quoi associer on a média aussi ça dit quelque chose, c'est une chose importante aussi, mais au moins toyebi que batu msu ba mélanger yango na moi eloko mo bo pour lisolo beta mapé. Yo poko tima mbango ndega ebeta mage no mort ayaki moi visite yo poko tima mbango bon mondi makambo wana mutu na mutu wana ndenge na ye mutu na mutu asa ndenge na ye eza bato mosusu ba etalaka ba vie na bango libanda to so ndenge nini mais wana ezali secret na ngai moko na Nzambe oyo aopesa nga ba relation na bato malonga ozo comprendre na musalaka oyo nakutani na bato minene na voyager pe ozo comprendre donc nakutani pe na ba président pe ba pays étranger nga kako ozo mona mino race d'or alors na salon na biso awa Barumbu eza commune eza na centre ville ambiance ezali awa batutu balekaka baka osala ambiance na Barumbu na beau marché nzele ezaka moko balekelaka ezali kaka prince akabamba yango moni na salon na biso pe na libanda nango toza na bar toza na terrasse na mwanganda ya ntaba et puis toza pe na ba champagne ba whisky awa pour que moto soit se faire coiffer toi azaki accompagner akoki pe ko offrir moto accompagner qui est moi quelque chose à boire par rapport na kato malobate par rapport à ba whisky na ba champagne ngo lobiana nega cameraman nga déjà bo mona ba image wana ezo za la illustrer par rapport ya entretien na biso ya lelo puis ya couvrage ya inauguration ya salon ya lelo c'est du nouveau na kota na ba salon ebele ba salon prestigieux na mona o na monité na mona ba champagne na moni ba vin na moni nyonso eza awa ya cher o eza importé nationalité o eza importé ya awa te na ebele pourquoi na oloba bongo vraiment il y a du classe ici alors mais c'est minou idéologie oyo olinga vous faire voir biso kake o aprena ki kuna kokuta na ba homme d'état pe africain belé ko sala ba déplacement na yo e fungolo makambu ki ozala ki vraiment na retard ya ngwana oye ko fungola biso yango ke non salon il faut ezala na ba standing ya bongo ba champagne ba whisky ba vin et ça là bon omoni ngai na banda ko yamba ba client ba étranger depuis na salon Fangte. J'étais coiffeur avant même le salon Fangte existait à Anakin. J'ai appris beaucoup de choses. Na ba beau marché, ba flambeau, na ba kitambo, na ba lingwala, ba bandal, tout. Na confirmant. Vous comprenez? Alors, na mona client mususu mona ye azolo keloka komela client mususu boboe yango no moni na tieli bango eloko yo eza nouveau ezala raté na kin menga na tieli bango po bato ba bunda te bazoka te mais moi muta se retrouver quand même à kende esika mususu parce que y en a tout ici. Alors pourquoi choix à Barumbu? Parce que na Barumbu on peut outil yango et ça c'est sans polémique mais ce sont des questions de curiosité. Awa toebi ezalaga siège ya parti moko boye
il y a un homme politique moko mais tout le monde départ na imbala moko salon et s'installer place yango et deuxième volet la question nanga eza que au yango tout juste à côté il y a maison communale ya Barumbu tous ces pour na ba mesure ya sécurité ou on se sentait à l'aise que ezala toujours bon au moni Barumbu eza commune moko prestigieuse ndenge utakoloba bato malonga bazana Barumbu ozomona donc tokoki jamais kotia biloko nyonso kaka Gombe Lingwala to soki wapi te ozomona tokoki pe kozala biso nyonso etufe te nakoki pe kolinga te non na ya otiaka libaya farafara po affrontement non nga na ngenge na mpifo nanga libaya na sochi kokoka te yo batsochi libaya en face à Salo Frank yo kokoka mais bon yo moko lobaki eza nango sans polémique alors yango monique na répondre na wana te mais tango moni déjà que moto andimi na ya fanda mpiaka pendant quelque temps pour réaliser logo ya boye vous comprenez c'est-à-dire que nasa très fort vous monde pour ebele ba kokaraté mais piaka oyo lobeli pendant quelque temps na ils ont prouvé que vous allez piaka comme on a standing déjà boye ngaru tuna boulay peut-être ou France déjà. Bon, un bon coiffeur vraiment à Koufaranzalate parce que j'ai des numéros des ministres, des honorables, des hommes d'affaires, babengaranga na ba bureau par-ci par-là, OK peut boye apesi au mois 100, mois 200. Vous comprenez? Vous fout à ba palais chaque semaine, vous appelez au staffé, tu vois. Un bon coiffeur aza lokola permettez-moi na lo baron na lingala, un bon coiffeur aza lokola dans masoko ya nzungu. Masoko ya nzungu ebangaka moto te. Moto nyonso bakolambela yango akofanda pe akobelisa. Donc nga naza bongo. Soki esimbi te, peu importe influence oyo place yoane koza nango nga na kolia influence te. Je comprends. Ngai na koliande o nga nazo sala. Merci beaucoup. Tous on la question sur les plans de sécurisation au Thier Salon, tout juste à côté à maison communale ya Barumbu. Et ça pour un contexte nini, et ça pour une idéologie nini. Bon, côté à commune na Thier yango parce que au moni mboka na biso ezo changer de plus en plus. Mbola na bambola makambo suso tozao mona na ba film na ba cinéma na mboka na biso pe comment au salama. Moni dernièrement ba ote ko braquer supermarché moko na 24 na moi moi braquage salamaki. Alors ngalo na epembe na komina wa donc ils a pour nous sécuriser même ba personnel on a engagé pour na penga mon pénaz na mi sécuriser quoi. Mais place en haut ils a place et ambiance donc yo moko zo mona kaka. Merci beaucoup, on ne va pas lui prendre beaucoup de temps parce que la télé c'est le temps. Il avait un message à lancer, un message important à l'occasion de l'ouverture de ces salons de coiffure. Jolie Kembele. Alors c'est lui le responsable. Kembele. SMEC, Jolie Kembele SMEC. Merci pour la précision. Jolie Kembele SMEC, c'est un salon de coiffure mixte. Alors nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cet grand entretien avec ce gérant, ce patron de ces salons de coiffure mixte. Et moi je suis sur place, comme on dit en latin, Wikis. Donc j'ai découvert beaucoup de choses et puis j'ai appris que le salon de fouets à la Bongo. C'est un salon pour moi, je vais expliquer, à Barumbu. Parce que comme natif, il y a centre-ville, précisément commune de Kinshasa, Azayemoko. Azayemoko, comme on a standing, il y a bongo, on a image, franchement, na Barumbu, il y a boeza la raté. Il y a boeza la raté. Alors, tu as mis vraiment pratiquement la souka et entretien à Bissonayo, bien que Batum Soupe Baroloba, par rapport à l'inauguration à Lelo, message important au relancer, na bateau partout dans le monde, parce que il y a ça partout dans le monde, même ici à Kinshasa, Barotalayo. Message de paix et puis message pour nos clients où tendre bino peut-être sa bino chance na bango pour la première fois bati quand la paix libéla message n'européen sa bango à l'occasion il y a ouverture il y a salon à Lelo toujours na site na biso
www.potonapoto ainsi que différents partenaires Nabiso. Oui, message nazo pesa penza monde entier. Précisément na ba client nyonso o yanga ba ebanga depuis bisika nazalaka depuis Salon Franck que na komi na une nouvelle adresse ya sûr et puis ba honorable nyonso ba ministre ba député o nyonso ba ebinga na simba bango na mitu na komi pembeni ya maison communale ya Barumbu. Donc sécurisation eza pena assuré pour na ba voiture na bango, parking eza munene, mobulu désordre eza te, ba risque eza te parce que nazakaka na kangami na commune maison communale ya Barumbu. Nazali wana na salon na biso joli kembele SMEC na rokata bino kutu mbalo vraiment na rokata ngopo na yebike nazo kabola mbongo na mutu te. Est-ce que ningo mi patron, une dernière question, ningo komi patron kata lisusu? Ouais, na rokata parce que omone bato baroya barolandanga na poto bana poto baebi naza ba client belé bana ba Bruxelles. Bana ba Bruxelles bamboke belé bayaka yaka adresse nanga komi na Barumbu, précisément la maison communale ya Barumbu. Merci beaucoup, Tomi. Vraiment, pratiquement, la souka entretien avec Messé Minou. C'est lui le responsable de ces salons de coiffure. Salon Joli Kemele SMEC. C'est un salon mix. On a invité Peba Yangai parce que hier, Azan en Belgique, mais d'ici là, à Salanakin, Valérie Kachunga, la magnifique, la spéciale, la bourgeoise. Valérie Kachunga, la salon ya boy. Et Bongine na standing na bino, Kenny Mbumba arme lourd, le baïpe Ozoya, salon yango. Héritier Omokende. Mabele Yangoyo, commune Nayo. Merci beaucoup. Tu continues toujours à s'abonner à www.potonapoto.com ensemble avec Prince Bakali, l'espoir de la presse. Lamine Dovo Mosakoli, Flossi la belle des belles, la première dame de Paris. Salon Yangoyo. De ceux qui ont commis déjà qui n'ont pour qu'ils puissent visiter le salon Oyo Joli Kembele SMEC. C'est un salon de coiffure mix. Alors, dédicace c'est ça, par rapport à l'entretien de Lelo. Bon, bah dédicace c'est ça a raté parce que ce que pour dédicacer c'était pas ton problème raté. Na pesimbote na bamasa tout ba coiffeur ya Kinshasa, bamasa nangai, ba peintre, ba décorateur, tous les artistes. Na pesimbote na ba musicien tout ya RDC d'ailleurs na tcheba photo na bango tout à tous les stars. Iska na bino ngoyo ya propre. Et en haut, sécurité vraiment ezaki toko. Sécurité ezaki toko, parking ezaki gaillard, après subi notre bamboti. Merci beaucoup, c'était un réel plaisir moi de le recevoir en rapport de l'ouverture de ces salons de coiffure. Nous sommes bel et bien dans la commune de Barumbu, une commune prestigieuse. C'est un salon pour moi j'ai apprécié ça et l'entretien continue parce que j'avais voulu commencer avec lui parce que c'est lui le responsable, le patron de ces salons, c'est lui qui engage et continue toujours à suivre parce que la série continue toujours de l'intervention des uns et des autres. Continuez toujours à nous suivre parce que nous sommes bel et bien sur www.potonapoto.com, le site informatif ensemble avec Prince Bakali, l'espoir de la presse. Merci. Babi na otala nga binote na swena mutute me na otala binote na otala binote babi poto na poto poto na poto www.potonapoto.com ça dit que bilengela na ka babi biso na bango bokese nezali ezali ko bokese nezali ezali ya bokese na makas poto na poto www.potonapoto.com. Olingos information, culture, il y a balle, il y a politique, il y a betanoka www.potonapoto.com. Na tuni tieto bomana, oyebi pebino pe potonapoto boalo yenge mekas. C'est-à-dire na personne ne va moter belé na loba mingi te pema na moi ça zemi. Pema na auto ça l'avortement précoce. www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tokotika kaka na poto avec Lamine Dovo, babi moto epela, moto epela na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama
alege mboyo lele tobinela ngolo na ozana kembo alege mboyo lele poto na ozana kembo alege mboyo lele